Maman yo vivre na tango à Mobutu, au vivre na tango à Kabila le père, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc au vivre 4 présidents. Na ba président nyonso wana d'après yo ceux qui ba yebisi au classé bango. Les premiers de la classe à Ozana. Mobutu, Kabila le père, Kabila Joseph, na Félix Tshisekedi. Na opona kaka Mobutu na le père. Il y a Kasavubu, au vivre une époque à Mobutu, au vivre une époque il y a Kabila, Laurent Désiré Kabila, Kabila Joseph, Pelelo Zaka kana époque il y a Félix Tshisekedi. Na ba époque wana nyonso, na ba président wana nyonso. D'après yo naninde a Kambimbo kamalamu. Apenga e balelanga. Na kondi mami balé. Kabila le père. Na utozala yesiko. Na ba président nyonso yo vivre bango. D'après yo naninde aza meilleur président na bango nyonso. Bon. On va vivre d'après ngai namoni kaka misato Laurent Désiré Kabila nani Kasavubu na Mobutu. 65 ans après indépendance. Mboka ezotambola malamu to ezotambola mabe. Mboka ezokende mabe. Na mwana biso vraiment mboka ezaka kitoko para pona ne tozo vivre ce côté wana makamuni en tout cas ezaka malamu. Tant président Mobutu a eu au pouvoir. A eu pouvoir en 65, en a boté en 66. En Israël na kitoko makasi. To banako vivre très bien zola kolia ezala nini tozaki bien. Par rapport à ce qu'on tozo vivre na pas mais il en tout cas tozaka malamu. Parce que année oyo bana kilelo yo ezama tata makasi net na ndelo ni changer tozo souffrir makasi na moment oyo lelo ezali le 30 juin fallait za fête munene hein ndenge na ba pays miso ezalaka mais biso to sepelité pour nani bo sepelité to sepelité pour nani toza na le côté ezalaka mukolo moko photo lamba to lia to mela. Mais biso le quoi tous les côté. Le 30 juin 1960, yo zala ki na âge nini? Bon, ngana za na botama na 59. Na botami le 2 février 1964. Na botami na 56. Kalaté na juillet le 2 juillet na kopisa 59 ans. Donc ozo ça 59 ans. Donc au botami na 1966. Yo botami 4 ans après indépendance. Nini oyo échangé soko comparé tango ya bino o bino botama ki na ndengo kolaki. Na ndengo ozomona lelo bokesenyeza nini eloko nini échangé na kati. Bokesenyeza makasi. Pourtant tozaki na époque à Mobutu tozalaki boyete tozalaki na souffrance ya moment oyo te souffrance eleki makasi. OK poko lia ya passe bandako ebele bazo kolala nzala bandako ebele bana bazo kofutela bango minerval te obotami kana Kinshasa awa botami na Kinshasa ya kalizalaka ndenge nini par rapport à Kinshasa lelo. Kinshasa kala ezalaka bien makasi. Ezalaka bien makasi ndeni to banda olia par jour 3 fois. Na banda ba papa ezalaka 3 fois. Donc nous avons 3 fois où les na tongo, où les na 12 heures, où les na poko na 17 heures. Wana yo zaki na commune nini? Nazala na Ngalema. N'epoka Mobutu toza ozwa mbongo facile. Mais la minute toza mbongo tala na pasi. Pasi ya pasi vraiment. Ndenge nazalia wana ye koteka mais ndenge na ye koteka te. OK. Souffrance pour ani mbongo ezate makamnyeso passe. Bameka ko changer mentalité. Mentalité o ya kala wana bango bazana ngote. Bango bazana mentalité que va faire souffrir peuple congolais. Mais avant que tu sois indépendant peuple congolais azaka abanako vivre kitoko donc abanako mona pas vraiment ndenge to vivre te mais bango sikoyo
bakangi bakwena bango nyonso to moyen to vivre vraiment ezala côté social ezala nini en tout cas toujours souffrir toa na posa bakonzi babongisa mboka kolia ezala social. Suis-moi, tu vas découvrir la crème miracle. C'est un bon dodo. Chérie? Oh, baby, tu es rentrée? Oui, je suis rentré. Je t'attendais. Je dois déjà partir, tu sais. J'ai une émission à 18h juste et en direct. Sinon, tu sens encore très bon. C'est vrai ça? Depuis que j'avais appliqué la crème miracle, Ouais. j'ai gardé une fraîcheur toute la journée. Wow. Pendant un long moment. Je transpire normalement parce que je suis un humain, je dois transpirer. Ça, c'est Mais rien. je te dis, loin de moi, tous les mauvaises odeurs. Waouh! Tu sens encore très bon. Franchement. Cette crème est vraiment formidable, mon amour. C'est pourquoi je recommanderais à toute ma famille et même mes amis d'utiliser toujours la crème miracle. Vraiment, je ferai de même. Avec mes connaissances. Ok, Relation. d'accord. Le lot a organisé marche de santé à l'occasion de l'indépendance. ndenge tolakaki bino que tozali kotambola lelo na Kinshasa tokutana na bampaka bambuta bantu batu oyo bavivaki na tango ya indépendance bayebisa biso nini o bango bamonaki bazalaki wapi pe expérience wana pour la première fois bamonaki mboka ezui bonsomi bavivaki yango ndenge nini. Alors parmi bapapa bakoko oyo tozwi chance ya kokutana tozali na papa Mbokila Félicien oyo azali na biso. Mbote papa. Mbote papa. Boni santé. Santé madame. Lelo tozolobela indépendance. Mboka na biso esali 65 ans depuis tozo indépendance. Tout d'abord le 30 juin 1960. Yo zalaki na âge nini? Bon, ngana za na botama na 59. Bon, wana vraiment bino mo calculer sur na zakina âge né donc na botama le 27 mois 59. OK. Puis 60 bon ko calculer sur na zakina âge ni ko wana nous ke na zakina wana mukile ko yelo bien. OK, ozalaki mwana muke mais tangu yo obotami okuti mboka yo botami sima mboka ezui indépendance ba année ya liboso ya bino bomwana na bino sima indépendance na bomwana na bino bovivaka ndenge nini mboka ezaka ndenge nini? Na bomwana biso vraiment mboka ezaka kitoko par rapport na ndenge tozo vivre ce côté wana makambo nyonso en tout cas ezaka malamu to bana ko vivre très bien zola kolia ezala nini tozaki nyonso bien par rapport na siko ndenge tozo vivre na pasi mais liboso nde en tout cas tozaka malamu. Ozali na Kinshasa obotami na Kinshasa? Na botami nde awa na koleli pe kaka nde awa na tika nde ko déplacer te bana na botama babilo neti nini oyo ezalaki na Kinshasa o lelo ezalaka sute? Bon ce qu'on a tali bien ba compagnie net ba compagnie mususu wana ezalaki na Kinshasa awa ezalaka vraiment les sute na tango tozwaka indépendant nde ezalaki mais siko nde ba compagnie wana ezali sute yango siko zo monte kono sibie kake ba chômeur nde baza ebele na Kinshasa tango biso tozalaki vraiment ba chômeur bazaki ebele te po ba compagnie nde ezalaki ebele siko ba industriel ezali souffrir te yango nde tozo sibie ko conséquence ya ba chômeur. Est-ce que ezapelelo moko ya malamu oyo ebakisami lelo oyo ezalaki te na tango na bino? Bon eloko malamu ebakisami lelo nazomoka mwa changement nde ekoti na ndenge tokomi na moya lelo changement nde ekoti na neti na domaine nini oyo changement ekoti likambo nini oyo ezalaki tant mosusu ezalaki mpasi mpona bino mais lelo bajeune ya lelo bazovivre yango bien koleka bino est-ce que ezali?
Bon. Malgré l'activité belle et zalagité, mais si l'activité zoninete, biso koto, deux ans en Mino Congo et fonctionner si on est na moni, si on est comme si on est ça va à Paroana, jeune de Sikoyo, tu me bois qui qu'on pour tout faire que travailler mon donc à Paroana, na moni quand des changements ya mwana, au côté pour la compagnie monsieur vraiment na chasse na moni kaka ya ngote à part quand Mino Congo na biso ezaliawa, wana ne ya ngonde sali faire que biso de vivre vraiment mon cœur. Ok. Na rappelé na bandeko ba Olanda biso que tozali na commune ya Mongafula, musika mingi te na gare ya Kimwenza esika to kokuta na Papa Mbokila. Papa Mbokila awa ezali lupangu na yo moko, lupangu pauvre papa na biso atikela biso ya lupangu papa kufinde atikela biso lupangu héritage na biso de oya ngani na vanda kande. Owe ba esombami na mbula boni. Mon papa n'a vu ça à son moment on a 75 ans. Na 75. 75 moi bien la vie sur le sol à son moment on a 75 mais na yebi vraiment te mais na yugande à son moment on a 75. Donc c'est que yo botami na lupango te, botami na esika mususu. Na botami na mboka moko kuna uyizana likolo wana. Tango na botami na mboka wana nde papa ye ko somba lupango awa. Yango ntango papa kufinde na longwe kuna na yende bovana nde mboka ngoko mbona oni Ntilo ezaka na kati ya Kinshasa na kati ya komina sika tozo mona wana na siku bo matika ngoma wana bomona mboka ngonde place wana mboka wana ezaka pembe na lac de Mavale. OK yo ka lac de Mavale. Ok. Alors lelo 65 ans déjà ekoki banda tozo indépendance message na yo ezali nini pona bakonzi yo bazolanda biso pe pona population congolaise yo bazolanda biso bisika nyonso na mokili. Mon message na ngai ezaki pona bakonzi en tout cas bameka ko changer mentalité o ya kala wana bango bazana ngote bango bazana mentalité que va faire souffrir peuple congolais mais avant que tu sois indépendant peuple congolais azaka abanako vivre kitoko donc abanako mona pas vraiment ndenge to vivre te mais bango sikoyo bakangi bakwena bango nyonso to moi to vivre vraiment ezali na côté social ezala nini en tout cas to souffrir vraiment ba meka ko fongola mitema comme ça to zala biso nyonso bomoko mboko ndeke nende liboso eloko to zo kolinga yango wana ye chef de l'état na biso chama koki comme ça fongola ba compagnie biso pende ba to meka ko ba chômeur ba meka ko sila na ba kuluna ba meka ko sila eloko kani na sengi le yango wana eloko mosusu te pour la population. Pour la population vraiment de ezana kimia tout à la bango ba konji ndenge bazo mema biso to sala mo boloteo boina bobote to vana kimia tout à la ndenge bango bazo mema biso ti na suka soki e kozala ndenge nini après ngai na za de suka na malo société. Merci beaucoup papa Mbokila na motune ya suka elingai parce que yo vivre na tango Kasavubu ou vivre na tango Mobutu na tango ya Laurent Désiré Kabila na tango Joseph Kabila si lelo pozali toza na tango lelo ya président Félix Tshisekedi na ba président nyonso yo vivre bango d'après yo nani nde aza meilleur président na bango nyonso. Bon on va vivre d'après ngai na moni kaka misato Laurent Désiré Kabila nani Kasavubu na Mobutu. Laurent Désiré Kabila malgré vraiment à salagité mais ali gazaki nango siko azala na place nembele sikoyo mboka ilinga ko changer ndenge mususu à part bango ne amoni lisusu. Dans le classement otier misato ya liboso Laurent Désiré Kabila yami balé nani Kasavubu na Mobutu bango nde les trois meilleurs présidents. Voilà bwana maloba ya papa Félicien Mbokila yé à vivre expérience na yé pe apesi ba cote na yé tozo continuer
kokutana na bandeko mususu ba papa ba koko mususu pour to beta lisolo ya indépendance ya Congo. À tout à l'heure. Merci papa. Merci. Voilà, tous allons continuer balade na biso. To kutani lisusu na papa Edgar. Oazali moko ya bambuta muntu na ville ya Kinshasa, bien que azala quitté en 1960, mais à Botami na premières années où il a qui indépendance toyo kayepe to solanaye aibsa biso makanisi na mbote papa Edgar. Mbote papa. Bonne santé. Malamu mke. Lelo to monio olatipe elembo mboka et coïncider pena jour ya indépendance. D'abord, esengona ezanini lelo par rapport à la célébration de la journée d'indépendance. C'est mon ami Zali pour na komi anango. Pour komi anango. Na kokisi anango pe na mbola na ngape. Kalaté na juillet le 2 juillet na kokisa 59 ans. Donc ozo ça 59 ans. Donc au Botami na 1966. Alors na 1966 tant au Botami na bane o elandaki. Vie ezalaki ndenge nini? Na bane o yonga na Botamaye na tant président Mobutu a au pouvoir. A eu pouvoir na 65 na Botami na 66. Anezala na kitoko makasi. Anewa neza kitoko ti ba 80. Neza kitoko makasi. Sko ane oyo ba bana kilelo oyo za matata makasi. Net na nelo ni échanger. Il a télé à bana ya kilelo. Eso se pese ba parenté. OK. Ya wana. Au Botami na Kinshasa awa. Botami na Kinshasa. Kinshasa ya kalizala ndenge nini? Par rapport à Kinshasa lelo. Kinshasa kalizala bien makasi. Ça bien makasi ndeni to bando lia par jour 3 fois. Na banda ba pesa 3 fois. Donc nous a 3 fois ou les na tongo, ou les na 12h ou les na poko na 17h. Wana yo zaki na commune. Na za na Ngalima. Ozaki na commune Ngalima. Alors na makambo ndenge évoluer. Est-ce que ça peut nous moko ya o ezalaki mabe na kala o ekoma malamu lelo? O ezalaki mabe ya kala o ekoma malamu lelo. Elo mo échanger na ndenga bien. Elo mo échanger ga ezaka ba salaire batu o président amélioré. OK. OK. Donc yo Botami une époque ya Mobutu. Au vivre na Mobutu, au vivre na Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, puis les lots sous une époque à Félix Tshisekedi. Alors s'il faut qu'au côté bango, 4 présidents on a pas Tolongoli, Kasavubu, yo za qui une époque na été, na 4 présidents on a. Nani ndaza o selon yo azali meilleur na bango. Na ngai ta on a Botami. Mobutu. Mobutu. Par rapport à la réalisation, Talarana 65 na 97 1997 il est bien. OK. Donc après yende makamboye robeba. Makamboye robeba na simba. OK. Merci beaucoup papa Edgar. To sepeli kokuta nayo bonne fête d'indépendance. Merci. Vous allez toujours continuer balade na biso to ki ne peut okuta na bande ko mususu. À très vite. Merci. 65 ans après indépendance. Mboka ezotambola malamu to ezotambola mabe. Mboka ezotambola mabe. Tokutani na maman Félicienne Makumbu oyo azali pe moko ya bato akala oyo ba vivre makambo belé na mboka oyo mbote maman Félicienne. Mbote papa. Tukutani na lelo na cadre ya célébration ya 65e anniversaire d'indépendance na biso. Question: mboka ezokende malamu to mboka ezokende mabe? Mboka ezokende mabe. Po bana baso souffrir bana classe kolia ya passe biso nyonso koteka ya passe. Soko bimite moye bana balia ezate. Mboka ezotambola malamu te tozo souffrir makasi. Ozu mwa kuta wana osombi mwa eloko tie na kati ya ndako. Bakuluna baye bakoteli bino. Bazusu mwa biloko wana oyo zwaki bakei nango. Bakuluna musu bazokene me mingi o batikali bazobata mabata. Tozo souffrir ko souffrir makasi.
na moment oyo lelo ezali le 30 juin fallait za fête munene hein ndenge na ba pays miso ezalaka mais biso to sepelité pour nani bo sepelité to sepelité pour nani toza na eloko te ezalaka mukolo moko fo to lamba to lia to mela mais biso lokwa toza na eloko te ngai yo na ye kotokisa mayati po nazo ata mwa matembele bakoko na ngai balia est-ce que wana vie tozokende nango malamu tozokende nango malamu te mama yo botami na mbula nini nga olande na lobi te na lobi na bandeko bazolanda biso na botami le 2 février 1964 ok donc tango yo botami 4 ans après indépendance nini oyo échangé soko comparé tango ya bino o bino bobotamaki na ndenge okolaki na ndenge ozomona lelo bokeseni eza nini eloko nini échangé na kati bokeseni eza makasi po ntango tozalaki na époque ya Mobutu tozalaki boye te tozalaki na souffrance ya moment oyo te souffrance eleki makasi ok pokolia ya pasi bandako ebele bazokolala nzala bandako ebele bana bazokofutela bango minerval te tozo souffrir mpenza ti nde tozala changement eza ya makasi nepoka Mobutu tozala ozwa mbongo facile mais na minute tozozwa mbongo tala na pasi ya pasi vraiment na temps na bino bande kolia combien de fois à peu près to bande kolia na tongo to meliti ti wana to mela milike ezali bleba ezali ce qui peut papa lobi au sala boy ça va to lia la journée faut to lia le quoi 3 fois 12 heures peut to lia to bimi classe to ko kuta tamsu ba sala ni spaghetti ou bien loso na poko mama sa lambi biloko to lia pe kitoko to tondi no tozalaka na vie ya Mobutu lokola bana moko ya bonne vie ke na moment o tozo souffrir bana so ba osepela te to betelaka bango pe ba histoire ndenge ezalaka na tala biso ezalaki elenge me na ta oyo mawa toyebi te ndenge nazali awa na ye koteka me ndenge na ye koteka te ok souffrance po ani mbongo eza te makambo nyonso passe. Ok. Depuis obotami na Kinshasa to na botami na zone ya Kinshasa na Nyanza 31 na zone ya Kinshasa okendaka ngo petit lelo nakendaka par hasard échangea nini échangea côté wana quartier wana échangea ekoma kitoko batongi bandako ya ba étage donc faut mona ka changement ekoti ok na batango wana mais na moment oyo ba mai tout ça bozoko kata mai il faut retombola elamba mboka zo marché malamu te lelo ekoma so mbule beti ba venir etondi est-ce que na tango na bino peza la ki bon te na tango na biso ba mai ndenge zo telema boy ezalaka te bongo ba fulu ndenge to mona kanaba fulu ezalaki te pona tango wana ya Mobutu service hygiène ndenge na oteka bozo ndenge na okombolaka air news po ani tolanda propriété ya ta Mobutu service hygiène il faut dans la carte ya vaccin nyom dozo koteka il faut batala manzaka ozomona manzaka na ngandeza pona ni na mesana déjà na rythme wana ya Mobutu oya lelo tomona service hygiène tomona kango te mutazo teka ta nieza pembeni wana donc etaliété salité za wana donc etaliété eloko wana tobetaka setatala mutuka tobetaka histoire wana soki mutu aocritiquer Mobutu en tout cas pesaka biso kanda mama yo vivre na tango Mobutu o vivre na tango Kabila le père Joseph Kabila na elo Félix Tshisekedi donc o vivre 4 présidents na ba président nyonso wana d'après yo ceux qui ba biso au classé bango les premiers de la classe à Ozana na banani na ba Mobutu Kabila le père Kabila Joseph na Félix Tshisekedi na kopona kaka Mobutu na le père po bango la bazo sa misala bango ezomonana
Bon na moment misale moi na te to ndimaka wa sentiment ka ya kondima jamais. OK. To kondima likambo ezomonana. Po ezomonana te moi to ndimango izate. Donc pour na yo na classement na yo président liboso ya malamu Mobutu ya mibale Kabila le père. Oui. OK. Lelo sikoyo mboka ekorisi 65 ans depuis tozo indépendance. Mboka pe koli. Mais mikolo pe ezopousa na kaka tant mususu pe to ko fêter ba anniversaire indépendance na bambula musu ekoya. Message nini ozo lancer lelo le 30 juin en tant que mwana mboka. Message nini ozo pesa na bakonzi ya mboka o bazolanda. Ah. Toza na posa mboka na biso échanger. Ebonga potolia. Population linga nini aliati amela bana batanga malamu. Soki makamunye seke lango a marche toko sepela. O nyosa ko ya kombo na ye papa to boya ete to ana posa bakonzi babongisa mboka kolia ezala social. Bana pe batanga malamu. Neti bolelo eza mukolo na biso eza mukolo ya esengo. Mais biso to ana esengo te. Tozala mawa. To bande koloba histoire wana na papa azobimisa zelo wana. Ah! Lelo penza eza mukolo na biso penza ya le 30 juin ezalaka le 30 juin tozo sepela. Mais tozo sepela te mukilongo evandi kaka nye. Peut-être que ba côté mususu bisengo ezali. Biso bisengo ezate mawa. Twana posa mboka na biso etambole kende liboso. Po makambo esa nini échanger. So makambo ekeye échanger ça va. Tozo souffrir, tozalaka kala. Ovandi boye mutu ke yoleka boye. Maman boni, maman zwa ata moi transport. To mona yango lisusu te. Po muta kabela we koma ya pasi po nini. Mboka ezo marché malamu te. Kaka ndongo yak neti bonde na vandi kaka bebo na o raisonner na ozongela ndenge nini. Po nga na vandaka na armée nzela rond-point ngaba. Na yaka kaka koteka na ngai. Ekoki na siminzela na kei mais naza mwana ya kimwenze awa. Papa loko aza Gister amoni alongwa na ba transport ekoma ya passe ba embouteillage. To koma kaka na Saint-Rite wana souffrance na makolo passe. O memaka mwa 10 litres oyo ke koteka mwa masanga nsamba kuna ozokoka te pona ni embouteillage. Il faut que je moto que tu na première entrée. Tozo meta makolo. Est-ce que n'est pas Mobutu to no nyata makolo. Tu ba no nyata makolo te. Kaka no vandi muta olala na reazate. Nyonso mituke ko yaka tozo okende. Mais sikoyo oyo tozo nyoka mato koma na banda ku ba inex 0 R. Ba papa bazo kanisa yango R oyo. Embouteillage yango ya ndenge nini. Nzokande ozoyeba te tambola okende ko vivre embouteillage. Toana posa bakonzi bazwa solution ya embouteillage. Balobio ba remo ke ko tambola na babutu to sepelaki. Tozo tambola avant na ko longa 17h. 18h na komi déjà na armée. Mais siko na komi so na talika ka air mutemi komi ko beta passe. Na sa na kende na ki embouteillage. Mboka emachaka kaka mabe. Bazwa solution penda ya mboka na biso. Mboka na biso ya kitoko, mboka kitoko. Babongisa banzela. Banzela baby tala nzela kimwenza. Biso mo pe to mona souffrir. Passe. Mama bakonzi bazwa ka solution na biso po toza ya kokufa. Tozo la na souci to la muka na souci. Wana eza ko vivre te tozo vivre na on. Merci beaucoup maman. Merci na ndenge osepeli ko yamba biso to betali solo ya indépendance. Message na yo pona ba ndeko balandi yo pona ba congolais bazali na mokili mobimba ba kolanda yo bambote peso ki ezali opesa na bato yo yebi. Na pesi bambote na batu nyonso. Oyo bayebi ngai. Mama félicité. Na pesi bambote na batu nyonso po batu nyonso nga na za ya batu nyonso.
naza ya batu nyonso mwena tanga bakombo boye boye eza te. Merci beaucoup maman. Merci papa. Merci beaucoup malamu. Merci botambola na Nzambe. Merci maman. Voilà, bolandi ndenge bandeko bazali koloba. Commentaire au sale eza te. To continue ka kotambola. « 65 ans après indépendance, Mbuta Muntu bazali penza ya koluka. Kasi na koluka luka na biso tokutani na papa Kinsala Aaron ye abotami na 1956 azali pe na part na ya histoire oyo akobetela biso. Mbote papa Kinsala. Mbote papa. To sepeli mingi kokuta nayo na journée ya indépendance. Obotami na 1956 na Kinshasa to na province. Na province. Na province nini? Bakongo. OK. Mukolo wangu ezalaki ndenge nini? C'est vrai que ozalaki mwana muke 4 ans, mais est-ce que ozalaki na oyebaki makambo ezoleka na mboka? Est-ce que oyebaki ndenge ba parents ba bande ko sepela peut-être ozana ba souvenir wana? Souvenir wana ndi ezali pola na tango wana mokili ezalaki bien tozala kosepela kitoko comme nyonso eza koleka bien. Mais la minute oyo tala kaka nini lisusu makambo ezokende malamu te tozala compagnie te po ezaki bato bakosala mais tozoluka nde bacompagnie efongwama ke tovandaka boye nasepeli mingi mpo botoninga motuna biso na ntango wana toza kokola makaya boye bazotinda yo bokosomela yo makaya na kilo bapese bapesi yo prix ozwi makaya na miniti oyo ezalaka liso te nasepeli ndenge eza na bambula wana malgré na ntango wana biso classe ya malungu eza te tokofutela biso baminerval baza te me tozobunda kaka. Papa Kinsala na mbula nini nde olongwaki na mboka pe oye Kinshasa? Mpona kolongolanga na mboka donc mbula wana nabotami na 56 56 wana natumaka esobe na ba 5 à 6 ans nga naye Kinshasa kokola na nyonso kolelia na komi nini? Mongafula. Komi ya Mongafula. Mongafula ya tangu na bino na Mongafula ya lelo différence eza nini? Tangu na biso différence eza de biso to vivre bien. Nazalaki na ntango wana tozobeta loisir soki ezalaki na minute oyo akolia mbongo ya ekipe mais okebeta bale ya loisir ntango oya sano ya bien ya biloko ekozanga te mais sikoyo na minute oyo soki omeli kaka ti na lipa ya 500 ti poko nasepeli mingi komona bino ndenge napesi bambula na nga ya kosude te yango wana mpenza onga na botama ezomonana oza Mbuta Muntu. Alors yo botami avant indépendance ou vivre na époque ya Kasavubu, ou vivre na époque ya Mobutu, ou vivre na époque ya Kabila, Laurent Désiré Kabila, Kabila Joseph, pe lelo zakaka na époque ya Félix Tshisekedi. Na ba époque wana nyonso, na ba président wana nyonso. D'après yo nani nde akambi mboka malamu? Après nga ebalelanga
nakondima mibale bila le père na otozala ye sikoyo mpona azomona azobongisa moke moke. Donc Kabila le père est numéro 1, Félix Tshisekedi numéro 2. Ok. Alors lelo indépendance na biso ici 65 ans mboka pe koli. Message na yo ezani ni puna bakonzi o bazolanda biso. Message eza boye bakonzi o bazolanda biso. Tolingi tozala union, tozala bomoko, bango mpe basunga biso. Ndenge papa azolandela biso moke moke, ata biso toke po bakotikala bakosepela, bakosepela ndenge biso tosepela kala na ya sikoyo. Voilà nde oyo nga namona. Ebongo mpona population, mpona bakongolais nyonso esika nyonso bazali na mokili, message na yo en tant que mbuta muntu, message na yo eza nini mpona bakongolais nyonso? Message na ngai eza boye, bakongolais nyonso bisika baza tozala bomoko, tozala kuna te. Oya yo ya yo, oya yo te ya yo te. Kowumela mobimba ya Congolais yango wana. Ok. Ok. Après ndenge eza wana bino bozokuzwa yango. Information wana eza ya bien, eza ya mabe te. Tokolanda yango na information na bino nayebi ke bokende kotia nasepeli kaka mingi kotambola na bino ya le 30 juin kotambola malamu. Merci papa. Merci. Merci mingi. Merci papa. Biso nde topesi yo merci. Na ndenge osepeli koyamba biso tobeta lisolo. Merci beaucoup. Merci. To continuer parcours na biso. Bima. Merci beaucoup. To continuer balade na biso.